Au quotidien? Pour na quotidien, na porte bien na fenêtre. Moussa nzama kokota likambo ya wera ndingeni. Ce qui est aussi là, c'est ce qu'on en église. Na clinique Misunga, yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale. Donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo. Inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni yata yo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous sommes na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça kombi tuna. Naza na mbeto hôpital, to naza na kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Na robotora Denilezi ata Bible te. Denilezi akoloba po tromper bino ngapena loba po na tromper bino mitema na biso tubiningi tozali. Pina kosenga na bakachere bameka koyokelanga vie na bango. Yo ezawa tekaka kibokulu toi, yo siko teki nao honneur. C'est ça non? Na teki honneur pona même na honneur ngoye awa bakopesa rien. Na moni kofite parce que son atali ndenge touraki to akibisimi balena kofi. Son amoni kofi na rolela pona mamami. Même le longa na lingio. Donc la caméraman na on a bien ah ciao lito ke linga champion. Ce qui yo lingité. Ce qui nous a kofinga yo pozo répondre aux matsae. Yana baki wera avananye. Ce qui église na yo ça va touter batu bakoyate. Il faut faire un miracle le colis dingue pour batu baya. Au groupe dans un chapitre, il faut parler la langue. Mais ce qu'on a comme on dit, on va parler la langue. Personne m'a pour dire, on dit quel bien. Ailleurs, il y a On va te là qui a donc il m'a envoyé le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.
Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans votre chaîne YouTube Fimbouna Fimbo, je voulais dire Mbokeleng, vraiment mes excuses. Alors, cela veut dire, les abonnés de Fimbouna Fimbo, on est en famille, donc c'est la famille Mbokeleng, c'est la famille, c'est la petite sœur de Fimbouna Fimbo. Donc, allez-y aussi s'abonner, allez-y s'abonner massivement sur Mboka Elengi TV. Alors, sans plus tarder, déjà, je souhaite les meilleurs VR, lever les meilleurs à tous les abonnés et les non-abonnés. Donc, aux abonnés, mais boza fidèle à l'émission na biso boza la j'aime non j'aime surtout et pesara trop côté na biso. Alors merci na ba critique na bino. Alors on est ensemble pour ouvrir. Merci à la grande équipe de cette émission. Merci à Eliezer bébé de la presse, meilleur venao meilleur ve à Ken Pia na makizembe pito palais, meilleur venao meilleur ve na whisky wishia whisky mushia, meilleur venao meilleur ve que du bonheur babi 2020 de gloire en gloire. Alors Mikolo dans le bec à tout bando frappé babi janvier il faut qu'à tout frapper quoi. Donc pour tout banda année vraiment 2021 malam quoi. Donc tout bando frappé. Aujourd'hui je suis avec Yemoko champion du Congo, champion du monde binonyo soboye bebolingaki ya ebele ba diaspora balingaki ya ebele à la personne de Edingwe Moto Nangenge matete mobimba o ebi. Alors meilleur ve Edingwe Moto Nangenge. Merci maman. Au quotidien pour na quotidien na porte bien na fenêtre na année na mbulo oyasi. Oui, mbulo na quotidien. OK. Donc nyon ce qui est pepele. Non, on a un problème na l'état na nzambete na bien à côté singa kitok. Ben voilà, donc c'est Edingwe Moto Nangenge. Alors champion Edingwe Moto Nangenge na ninga déjà na loba bilan na lo kwa yo munda no lisute to loba bilan za ki na négatif. So le week-end na bundaka les attaches moko makasi na bundaka mende ba adversaire bazati o bundaka wapi non na bundaka nazo bima nazo kina ba pays mosusu so l'élection visa l'élection passeport na ngai kona ba visa ne mi périmé pendant makambo ya coronavirus moya ko voyager ezate ba visa si valeur pour le moment nazo zela makambo corona ici là pas fondre la route na reprendre l'activité na ngai prendre ko bunda nao. Alors vie Edingwe ça la condamné parce que le mot peu dernièrement yebisan que so ko kenit na famille ko bala que au petit exemple so ko na famille o bala ba lingate mais so un pasteur qui a un nom dans ce pays a qui na famille a qui a bala ba rondima. Alors ce qui est fait on était à 3 na lingi na kota bi moko bi na kota te na boy ba fungola libumu. C'est ça la condamné yo mo yebike ba to babanga ko. Tu te poses pas de questions? Somme bagandingi wana parce que batasambilaka ya solo te parce que soki nzambe ayebaki abangaka mokili yesu ayebaki abangaka mokili alingaki koya te po yesu ayaki mpona bato lokola biso bato mitema mabe ayaki nde po achange biso mais bapaster na biso so baboyike motema mabe olie baapproche ye baza kokima ye alors le moyen ndima bapasser moyen ndima bango ya te moko Edingwe ozondima ke oza motema mabe siko tu te ozomituna te obongola motema kan Jésus kende pe non bata mitema mabe baumela na mokili bata mitema malamu na mokili baumelaka te yango olingi otika no motema mabe natika motema mabe mais olobi ke bapasteur babangaka yo nayebi kokopera na bapasteur ebele seke babanga kote yo moko olobaki bayaya epa na yo non sans biningi wana naza na mission oyo nzambe atindanga na mokili nzambe atindanga mission moko makasi jusqu'à présent nano nasilisi mission na ngai te non nzambe atindaki ngai kende komeka bato ya mokili oyo banani balingaka ngai ta mosusu tata boyo bosimaka na bible
Tam susela ki dingo boyebi. C'est profond et bien dingwe. Eh marami no solo bana Satan zayo. Na kende na brasa na kana mbuka moko na Angola. Moi c'est mon mbali bazako lika babini o. Biso tozana bana mikina to botana to balina nute to zomone dingwe. Jusqu'à présent to zomone par hasard. Et quoi la nzambe akisaki Satan mukilite ke na forme ya dingwe. Parce que nzela mutu. Bota mozana mama na tata. Mais nzambe Yesu présente tata na mama. C'est trop profond. Nzambe présente tata na mama pourquoi bon limaïti. Les gens peuvent noter que et donc edingo le quoi bato mitema mambe ba umela na mukido yo otikala ko bongola mutema te. Na sina bongola mutema na ngase koka. Na bongola sima mutema mbala boni. Bongola feza quoi. On a des secrets nga. Na ko yiko lobela bino te tali woni tali ngai moko. Sala ka makambu nozo bunda ka kozo saka so pe na chemo amo ba bébé a ofungola orobimisa muchopo. Siko bongola par. Mais c'est là. So bikina za mutu mabe pourquoi approcher ngai? Yo moko lobike ba balinga. Tunio. So bike edingo mutu mabe ko yepa na ngai te. Okoki manga po bike edingo za mutu mabe. Ngana to coopérer bien. Mais tant to coopérer bien yo bo simakisi. Oh, faut te coopérer bien pour la simakisi. Po pa na ngai yibanga mbongo yibanga biloko nyonso. Mais ko yibanga kisite. C'est quoi, c'est que yo batunyo so beaucoup perana bango bien c'est que bazana bazapi na moi elok. Si. So za eloko to ko fana pena ngai te po ngona moto na ko zo. C'est que ni bobanda ko za trop na Karine c'est que au pesa e makam. Si. Kakina na moto. C'est la télé hein? C'est la télé c'est bien na lo bango bien. Kakina na moto bo saka na ite za na moto. Au pesa e makam. Azana moto no le bien bien azana moto. Siko yonde ye muta yake pa no pesi ndeka opesa ba pasteur. Karine te bana bien émission. Quand nga pena yaka budi. Te bana bien émission, je me suis devant ka ba esprit beti tête à tête. To kena parler et pas na pas Karine. To monsieur moto ndile kina ka lambi. To yetole to na kata biloko na kina biloko to sara kinga na e to prêter serment to li accompagner succès. Viens dingwe. Siko ebi ke na voice o ebimi ke batu o balia makila. Yo polia? Makila ni balia. Règle yo polia? En tout cas l'intimité. Kasalanga kisi. Oyebi ezaki cité. Oyebi nene aza camarade nae. Tango ye moko asali voice oyebi bato ebele o bo finga nga lelo soko oyebi kolia na ndako na nga yeba ki olia période na nga. Batuni camarade j'ai émission eza na film na fina nkoti ndelo lieso to sisi. Alobi bato ebele balia atangi ba kombo parmi ces non na bosane kinde kotu na kombo avie dingo mais yo moko de jour uto beta iso ko kenda na ndako ne seke yo polia. Donc eka ko pesa gumoko bona biloko. Mais ce qu'on a lia. Pourquoi na kufate? Kisi ya mabe yali ko bomo mutu. Mais ko linga ko mutu linga yo mingi yali permis. Donc ça ngo esali na ngo mabete. Loko mon côté. D'ailleurs na bana yiko tu tia mususu. Bana poto. Akoti na ngana WhatsApp. Mais vieux edingwe. Tout ça en 2021 yo bala. Hein? Pourquoi pas occuper au fond la vie moi ça ba tu payer pas bala ça peut moi relation mon stable. Les autres sera publier Lionel na ba réseaux sociaux na publier Lionel tout le monde peut Lionel on a veste et peut na voile peut alliance peut côté abu pas. On passe. Pas de réponse. Pas de réponse pour Annie. Je dis pas de réponse, on passe. Mais c'est quoi vieux dingwe? Ba te belé bazo regretter ah vieux dingwe bibi sa vie à mon abattu. On passe pécac. To prier muki. OK tout ça. Kangamisu. Amen. Amen.
Ben voilà, nous poursuivons cette émission avec Eddie Wemoto Nangenge. Alors, Eddie Wemoto Nangenge, n'engana tout na boye. Ou tu réclamaka trop le bac, banamiki. Donc, on bundate parce que baza trop banamiki. Mais tout le monde dans la Bible, David. David a un cousin, Goliath, cousin, a un bingan, koleka vie dingwe. Mais David, moi, qui a bêta vie Goliath. David a bundaki et tout à la guerre sportive. Goliath par la guerre sportive. Ba wela kinde mabeli na beta ka ko isaki ko isaki menga inde toujours era mabeli te ezande sport to saraka ero ko ngana na campus na ko sala examen na mon école gardienne simbater voilà yo mon ko bien. Alors vie dingwe le pas parmi bano yo boti makila moi na moko pe déjà à ça biloko na pas ça oui moi ngai boso moi nanga suka abundaka abunda na poto en France qu'on a et dingwe Dieu merci Makidiba a mi champion en France et à fongola michopote je suis akokipe ko sala yango comme akokipe ko sala yango te ali shwana yi donc nous c'est ça chana donc yemo mto pa so boya boy so linga lingi alors vie tingolobi obetena lisolo ya suki obi suki mutakato eza mama mi c'est ça si mais biso to yeba ngote depuis to yebe na coiffure mais ko yeba ke pas source ya suki mais na loba yango banaka il fallait pas maman mi akufa ngebo botuna parce que na 82 tant magi champion du Congo. N'election combien de nazo vana ndaka mamami na Kofi wana Kofi na sala orchestre na quartier latin amte azawo ye ko beta musique pendant na kena fandi toujours na Kofi parce que nous sommes des frères je le comment il dernier finale ya combat ya ngai na Kovo ya Lubumbashi mami alabi nakata yosuki mamami asengi yo moko ye moka so bina ngamo na kato suki na ndimi ajua katinga stila bi mwana na ngai kende ko bunda na kena bundi na du petit titre na titre wana donc apesa ki ongengi na kata suki non je ne sais pas wana ni secret mama na mwana na ye dingwe ndeti lelo potika na suki alors vie dingo lobi ke disparition siko ya mama misala ki ondengeni ça passe makasi jusqu'à présent na moni Kofi na moni Kofi parce que son atali ndenge to rakito akibisimi balena Kofi son moni Kofi na rolela pona mamami yango na moyena pousa na pepe na Kofi et réalité nazo bengana ba pareil toujours sur la ndona mais en plutôt la proche boy tout ça na Kofi nazo kokangote. Alors vieux dingwe makamyo soloba ki c'est étonnant de soloba que boza ba parenté na Kofi parce que ngana yebi ya 4 ans passés vieux dingwe boza na ba rando ya ba guerre dans na ba guerre penza ya makasi na Kofi Olomide ngana Kofi na toujours problème na mte si on trabina o ki ngana Kofi toujours problème à Kosi makasi parce que voir même Kofi na kala a ngobeta concert na matete ba lingaka beta concert na matete ngana kina voyage na tindi mwana ngama Kidiba pesa ordre a pesa ordre Kofi abeta matete na somida pe abimi potate linzakate et lokote donc son tabina OK ngana Kofi to akina problème moto ngalu alu kilika mos parce que ngamo na boye yango okoti nata Kofi na la pression bote mingi skozali malgré badamu kibalinga kabolanga na yo ni susu pourtant malabini ngana Kofi to swana ki skane 4 ans passés à l'époque pe na bi soki à l'époque tant Kofi bazala khanduna waze kwa yo obimaka déjà pour côté la waze quoi zaka par ya waze quoi na jaki para waze kwa tena kinenge pona yo kisabango bayokana simba pété non elle choya ya moto même le longa na lingi yo doka cameraman na liona aya chao lito ke linga champion soki yo lingite yoko mario linganga
moyen te tokofanda ndenge wana. Mais voilà, c'est quoi et du coup, vous comprendre que Moutakate est c'est bel et bien maman a mis paix à son âme. Alors, et du coup, tu n'as pas été solo ou ya les Kamolobi ou à qui fait ma camouya de c'était pourquoi? Non, ce qui est Kofi, parce qu'on a un robot tundani, un musicien. Est-ce qu'il a répondu à qui? Ce que nous avons fait, nous pouvons répondre aux Matsaï. Il y en a qui ouera avant d'année. Ce qui mon salaire en Zambie a fait, est allié mon gars, il va construire un Camerounais. Puis il y a mon salaire en Zambie, c'est un musicien. Il est un musicien. Avant ça, la première catch, na yembaki. Ngana bipoli. Tu yembaki na palladium. Na récupère musicien. Na sali ba travaux et belé. Na kodi na ngote ke. Musala nzama kokota na likambo ya wera ndenge. Il y a sali critique Bib Kabosi là. Ah, mais ce qui est aussi là. Ah, c'est ce qu'on kokota na l'église. Pour mon Dieu, ce cas si là qui n'est au quoi à qui marambango na église comme pasteur. Ah, donc tu sois assis dans l'église dans l'ancilité. Dans l'ancilité. On a pas musicien ce cas si a communiquer au sambela. Asili a communiquer au sambela. C'est aussi na mute. Donc tout ba bongo na mutema. Donc ba sila yango bakenda. O mais j'ai 30 asila ki yango akenda ki. On est Italie. Mais na bien que ce monde asili. Akenda ne bon dans l'église. Seule place est bon dans l'église. Mais na simana na moni yo koloba ki botola de Nines Bakis. Na yebi yango te traki ba mite. Tokutana ki wapi. Bakis ne sikeza na yebi yango te. Na robotora Denilezi ata Bible te. Kana na robotora Bakis. Le Bible ndenge ni yeko musala nzambe. Musala nzambe sa camarade nde ya Bible. Te. Tant pas zolo makambo wana za kina Bible te Enoch. Yangana wo na Denilezi tokota yango te. C'est une longue histoire. Tokota yango te. Denilezi akoloba po tromper bino, ngape na loba po na tromper bino mais tema na biso tibinding tozali. C'est trop profond hein, Eveding. C'est profond, la vie claire. Mais voilà, nous poursuivons cette émission avec Edingo Motonangenge. Alors, j'ai dit, oui, raconte ma cambote, mais je suis sûr et certain que quand même, on benga qui est, ou soit le bino kabon et sidine on peka bon. Na bengi na média. A Rolanda yango, faire organiser conseil viennent ngapesi yango yo. Na landa ou na landa te. Écoute, été yewera yemoko. Donc, Denise Soroyoka, moté maman eko nyonga. Non, ce qui donne les affingues, c'est normal à fingangai. Parce que ça, le quoi, c'est comme mon tabimisiko. Au sali parti na yo. Pour partir na yo, au fingana. Au finga idepes. Pour y avoir un pouvoir. Le kolanga. Pour y avoir un salani. Na finga idingo. Pour na yeba. Merci. Voilà. Alors, dis-moi déjà tout le monde déjà page wana déjà ba diaspora ba yo qui donc bi président Koko Tamakambu wana témoin oyebi déjà que président na yo petit na yo aza na préparation à Zénith na ya Paris. Non, et ça le plaisir, il a automatiquement le coup so ba bana mboka. Déjà le coup na biso so ka préparer na boke mi ka kosoa. Akini madame parce que tant abetaki na 2000 na Zénith tuzalaki na ngai ngapena na kati ya concert wana na dobuna na poto. Merci. Ben voilà, tu soutiens. Alors pour l'année 2021, c'est quoi déjà de vision aux envisager ça l'année? Pour l'année 2021 nazo linga ça se photocopie. C'est pas ça photocopie? Non, c'est une photocopie. Na zongre sous tâche on a 2020. Na luka na produire comme ça. Pina ko senga na bakacher
bameka koyokelanga vie na bango botika kobunda bakomba ya pamba bengo ya kobunda komba ok mpona kobunda kaka komba ya pamba senga mbongo po ebobongisa vie na yo bosala so photocopie ya 2020 te sikoyo tokomi na 2021 biso tout oluka toproduire totombola sport ya catch emata bokoma na niveau ya edingwe mpo nga so na niveau na bino te nakomi na niveau likona komi konange na océan mais bino bozana na fleuve eza faux boluka botombola totombola catch ke catcher tel babengi bapesi yo mpe valeur na yo bapesi yo salaire na yo olata mpe mwasi no patata kitoko lokola mwasi edingwa atataka bidingwa matate tena matata tena na esengo mwasi no alata kitoko koleka kutu basala ministre mosusu ko ye moko olobake comment baloba ministère na biso esokipaka na bino te sikoyo ntango oloba kitoko wana seke ozwaka mwa mpo ape na yoki lisoki okutana na baministre na patron ka bakomba nga moko so moto abengi nga nake na bundi nakuti okende poto nazwi titre ya mondial na ye awa bayambita ngai te wana kalo toka mikolo mpo nanga mwa nyonso nga na yoki yango mikolo nazobima soki navandi kaka mona mboka tel baza na besoin na ngai batindi nga billet na visa nasimi eza na bundi na ye biloko ya sikoyo soba bisiko nini yo komba kati eyali RDC ou bien contre Gabon nayeba na bino te papa moto oyokaka edingwe yeyo photocopie te pesa nga lar nga napesa honneur apesi lar nga napesi yo honneur oganye edingwe poso même so na ganye kuna nayi na trophée awa gouverneur yokopesa nga rien manam nateka na ngai yango edingwe pardon tobandana elo olobi na comprendre yo ezawa atekaka kibokulutu yo siko oteki nao honneur nateki honneur mpona meme na honneur yango eye awa bakopesa nga rien mais edingo okutana na baministre non déjà okutana na ministre ya sport yo moko oza vie na bango pourquoi pas faire comment babenga yango nini réunion évaluation bino na bino bato ya catch on va faire ça déjà bayebi ke edingo aza na niveau boye aza capable ya kokende na niveau tel mpona kopesa rapport tel mpona esala telle chose pourquoi pas soit omeka ou soit non omeka tozobanga en tout cas na meka ndenge nyonso na baministre ya sport bayambaka ngai te soki babangaka ngai yo soki basalaka nini yo nayebaka na ngai te le seul moto ala koyamba ngai elaki Denis Kambai mpe na koinsiste yango bien ke Denis Kambai azonga na sport na gouvernement ya Fachi te bazongisa na sport toujours ka nde lokumu ya mboka toujours ka politique te toujours ka nde lokumu ya mboka Denis Kambai bazongisa na sport. Merci. Ayambaki après tant ayambio qu'est-ce qui elo nini pesaki nazalaki bien asomelenga motuka na frais na ye moko frais gouvernement te asomelenga jeep na mbongo na yebi edimbo ya kozwa jeep nake na jeep chaque année mois Denis Kambai azopesa ngai sac ya fufu sac ya masango sac ya loso nakende naya kolia na ndako kamata epakola mina yo ya kotia likolo ya biloko mokozoma mafuta yango chaque mois on dirait que nasalaki epai me nasalaki epai na ye te atali valeur na ngai le seul ye wana c'est un peu ce qui ba moi ba so tellement ba carrière no ba regrets ebele makasi na regretaka makasi est-ce que ngai mpenza edingwe na mitunaka est-ce que nalaka congolais ou nalaka étranger yango ke nono osala maboke non avant nasala catch nabandi kosala maboke naki na groupe Salongo esika mona bamonoko surtout elombe soki otuni bango bakoyebisa yo tolakosala mateatre esika moko
Tiki après zongeli lisu makasi na muyombe gauche. Te pona place à kokende eza te. Na kipa nazosepesa bana mboka. Pas muyombe gauche. Ba mutu nyonso na contrat muyombe gauche te. Mutu nyonso aza besoin ça théâtre na ye abongisa film na ye. So amoni ke ekoki mpo na ngai adwi ngai lingwe. Ya osalela nga pièce tel oza okojue role boye nake nasepelisi ye nazongi na ngai nganga to moto misala mabe te ndenge yo mpo yebi misala mabe nani asalaki misala mabe wana yo ngai te oza satan en personne. Satan akreaki rien ntangi na nga Satan créa nini yo mo mpo yebake roi na bino akréa ni rien. Satan créa ni rien. Tout est créé par Dieu. Satan a créé tel le commode dans mon kilo. Mais votre inaka pourquoi? Pour créer un aérien. Tanga kaba via batu, kobe bisa ba via batu. Nana salakion. Satan? Satan créé rien. Satan n'a bloqué tout au nzamba sala. A créé un aérien. Pour bien que faut pamba. À qui la faute alors? Faute de Nzambe. Bien dit, moi, il y a un jour au bon, on a monté ma batebele, bon dimanche. Na okosa bino. Donc, on connaît son église à Kabundouale, ça. Église à Kabundouale, ça. La Kénéga Potkana Kende. On fait ça comme bon pour que nous fassions témoignage que bon le moté. Ils ont pesa qui est talingai. Mais ok, d'accord, on fait témoignage que bon le moté. Italinga, Italioti. Italioti, Italinga. Pourquoi on va se créer na Kabundouale? C'est pour ça qu'il y a un bon Italinga. C'est pour ça qu'il y a un bon côté Italinga. Il y a un côté qui est un bon côté. Il y a un bon côté qui est un bon côté. Kabundouale ça. Après ce mongo. Ce que je dis, ouais. Et ça, qu'on est à un moment donné, donc on va dans la on est à dimanche, dimanche, oh, et dit en église, dimanche à l'église, dimanche à l'église, là. Donc mission, on peut sa prophétie que non, na tiki. Na tiki ni. Donc on a bon le moté, ma quoi, on a comme on semble là. Donc c'était ça. On a bon le moté, mais comment il y a Ebende, et comment il y a Libaya. Tika masumo, tika kimuté, ma bé. Masumo, on a ça la garde. Sona sala masumu nzamba zo garder ngati bambulo na komina ngota. Yo lo biba to mitin ba umela. Yo kasiti. Na bata masumu na bata mitin ma ba umela ka. Zambe muto tindaki bisabi pona o yo lingi. Ngana pona ngako tetel. Eza mabeta. Ben voilà, et dis-moi, comme déjà à la fin de cette émission, Enoch, merci. Merci à tous les abonnés et non abonnés. Alors, n'habitez, j'ai dit, oui, quelques dédicaces. Et là, on a un mot de la fin, au recours de la diaspora, au batutu, au balantibiso, la minute après. Non, on a souligné ma case pour l'église, Nabiso. Comme on a roloba, Namboka Nabiso, awa. Les gens ont salé mon côté en Zamba comme on en Zambé. Non, c'est côté. Les gens ont sali mon côté. Homme de Dieu. Ouais, mon Nzambe. Azati. Pour tout. Ça Nzambe. Bango ba tu batimboko na perdement. Comment ça? Oh, baliaka mbongo na kinga kati. Tout ça la vérité. Tout ça la vérité. Aucune église, on a sango. Mosala Nzambe za côté ya. Ce qui église na yokwesa ba tuté. Batu bakoyati. Il faut ça un miracle le col edingwe pour batu baya. Le col edingwe yo ça la miracle. Ozuma le col edingwe. Oya bango eza ba pe batio loboko parler langue bandiko ko ya milimo pe zo loba. Au groupe dans un chapitre il faut parler la langue. Ils la ramener la yebite. Te luka yango bongo zonga lesos. Notre ça l'émission la Bible. Awara chicha mais so kananga makambo te wala parler la langue. Mais ça langue balbi langue et langue zo kwa lingala za nini et ça langue français pe ça langue alors mais comment yo ko tangana na munoko biso tuzo ka yango te mais ba passer ba yoka pe ba passer bazo te ya batu
ayebi lingala mais adjo interprète mon kapana alobaka na lingala ye français mososani mosolani na l'église na biso ya papa dingo yo kenda no église témoin ba makambo ezate na l'église biso ya des gens au ba wutaka ndeti France ba diaspora ba lobaka français ba ka lingala te donc ton pasteur o te na français ye muto ana yo ka pona ndeti biso to za yo ka penza ba français penza yango ya makasi te donc na zeke na ngana interprète lingala. Ah merci donc yo le bien ngo ça ekogisama mais ngana mono ko changer malo pour dernièrement o lobaki ke au sepelaka la voici l'homme ko isara batute au sepelaka na prophète konda ko isara batute yango koma un peu liloba, un peu assez voici l'homme, un peu aussi néo, c'est pas ça. Mais les lots, oh, le bac mon sang, nous avons mon côté au côté à mon abou. Oui, le kouta il est qui m'acasse. Tu sais que les lots qu'on va dans la qu'on a boyé. Passer à l'objet, c'est dimanche. Moi t'as préparé té. Kolam moi ça, kolam nanda qu'on a voté. Même pas la pêche moi à Orbanine. Passer à l'objet les lots de Rolamba. Mais si on va dans le dimanche à l'autre Rolamba au Robani au Seki hein pourquoi tu Rolamba obligatoire faut na lamba mais que mon bal a piqué si au Rolamba yo le pasteur o ya pasteur on dit mi ya mon bal ina yo on dit mi en côté aux amontes je regrette. Et du mot de la fin? Mot de la fin, c'est parce que tu as besoin de solo. C'est nga sono lingi na zonga. Wana linga nezaka ke na ya vie dingi ba pasteur ni ba yo Simba. Pasteur Simba ni. On lobi a pour nous ala trop proche na yo il faut. Oui. Il faut déjà yo ka monte, il faut na une émission na yo ka monte déjà. Déjà on coopérer. On ngo kuma kwa Karim. De coopérer. Le cas numéro na etuna e ayibisa yo kikendi pa edimba pesa so gandimi na peso gandimi tena pesa te. Ça vient nga. Ya via Karim. Karim. Na uto ebisa e baby? Baby? E baby ni. Fongola mwana bato bala. Pour une réponse on passe. Kasomonis asiko. Élément déjà mon cause déjà bien entendu ninga no ya. C'est quoi ça bien? Ça bien nani? Na nyonso, Karina za bien na nyonso. O fait dinga zolo bazo kanga misu boise. Na habité hein? Ah ça bien botikae. Viens dinga numéro ya contact to kabwana biso. 080 plus 243 89 789 77 77 Nabandera plus 243 89 789 77 77. Merci. Dans ce pays, mutazani na musique, quand ba diaspora wala na musique boza un problème mon boko benga vie dingwe, ya azalo kwa prophète. Prophète pasteur pardon. Bien. Kochanga pasteur. Prophète kaka pa. Mi pasteur. Oza pasteur amunene. Ya lokuta. Ya kasi amunene. Oboyi nayo. Na kuluka na sala bino ba miracle batu ba kweya ka wala binini. Na mushwa. Na psibino mushwa bini ke edingwe. Église ne yangwane zo kusa batu. Or kina sana ngari na okosa bino. E na ningo kosa bino te. Ningo pasteur bazo kosa bino. OK. Mais vie dingo manga to komi na suka mais jour pendo zo initiative ke ofongola bana misu bana nzambe misu ezala bien makasi. Te na kozala nde mokolo nzambe na sata ba kovana ba pesa nga idée onini na ko sala. Na kasi émission kasi biso. Okati pona nini? Na komoka déjà morte na bima. Le kangezu.
Merci Ken Piana Makizembe Pitopa, les meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à la grande équipe de Film Buna Film. Vous étiez là et Dungue Motonangenge avec votre humble servante Ritipunga la jolibilité. Abonnez-vous massivement, hein, Namboka Elengi. Abonnez-vous massivement, Mboka Elengi TV. Dès qu'on bête à Mboka Elengi TV, bon, on a photo nanga et bimawana dans Mboka Elengi quoi. Avec une bouchon là, bah commis tout autour Mboka Elengi TV. Alors merci de vouloir bien collaborer avec nous. Merci na ba j'aime nabino, merci na ba critique na kofinga nabino et d'abiso d'avancer un peu. Alors quant à moi, je fixe rendez-vous au prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien, bisous, bye. Hein? Papson Mapungi, au monde Ken Piana. Ailleurs, bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.